pasi pe mawa la famille ezosala pasi ya makasi. Kande tolobaka pasi penza ya makasi na motema, pasi penza ya makasi bandeko nanga pona ndeko na biso, pona comédien na biso, papa na biso, papa parce que aza na papa mukolo, aza mwana mukete, bien que ti lelo asekisaka biso, asepelisaka biso, mais moi âge si ekenda nango, mais de l'autre côté quand ndenge boyebi aza comédien na biso na kombo ya Vie Gaou. Ebela bato tobengaka ye kaka Vie Gaou, Vie Gaou, Vie Gaou, donc ekenda nango bongo ezalaka pe bongo. Ye moko pe asepelaka kaka na kombo wana. Eza kutu na ba comédien mosusu quand ndenge tobetaka masolo, ba mosusu kutu ba kombo na bango o ba botela bango nango, ba bosana yango. Batikalaka na bakombo ya barole oyo bajuaka, batikalaka na bakombo oyo kanenge zalaka maboke epesa bango. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekima Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Voilà, moi sensibilisation quand ndenge zalaka, Gavker ayeli biso ba solution moko ya bien, Gavker ayeli biso ba makambo moko ya bien, Gavker aye po na lobiko na biso. Kande balobaka na Gavker bika na yo libela. Olinga te na Gavker okobika na yo libela. Balobi na Gavker ata soki oza na 62 ans okosimba na yo mwana makambo wana eza nango makambo ya solo la famille. Parce que toyebi kilelo oyo bato ebele banyo kwama na makambo mabota izana batu mosusu omona tango azana nu to tango azepa ya ba parents aboyi na yebi bota. La plupart des gens balobaka toujours ngana ko bota tango na kokota na ndako libala siko mosusu libala eye na mois avance omoni mutu mois 25 ans 26 ans 30 ans 35 ans à Bali. Mais il y a aussi d'autres personnes au monde à 44 ans de aye ko bala tango obala wana kanenge bino moko boyebi déjà ba 40 quelques ezalaka mwa bitumba pour que mutu asimba mwana yango bandeko nanga na Gavker ata soki oza na 50 ans okosimba mwana na yo na pete nyonso na système moko ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na yeli susu na Vie Gaou kanenge zalaka nini ezoleka makam nini esali que no Étoile Inès TV aya kobeta ma solo. Avant la kota na mozindo kandenge zalaka ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to salaka ba émission ya sika bato sika pe bakotaka.
yango na sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je m'excuse, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma kasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Bambote nanga na Mama Lisi Mpito. Pito ya balisi. Mama sociale, la servante surtout de Dieu na système moko ya bien. Na pesi bambote depuis Belgique. Bambote na yemoko ma maman chérie, ma maman d'amour. Ya benga kaitoline toujours ma fille. Na pesi bambote na maman Eugénie Zemanga. Bambote na yemoko Madame Madrine Mafuta et pourquoi pas Madame Judith Diampovisa. Voilà. La famille kande na obeta masolo ya papa na biso vie gaou ebele ya batuto yebiye ye penza chanzaka ba imer na biso ye penza asepelisaka biso ye penza ajwaka na ye kitoko. Alors, makambu nini papa na biso azoleka nango na moma oyo? Makambu nini eye kolelisa lisusu ba comédien na biso? Makambu nini ekomi kosala lisusu pasi pe mawa na motema? La famille, quand nenge tomona ki ya Gabi, autaki kokende poto, baselela ye visa et paye ya président Hans Luzolo, à qui d'ailleurs nous saluons aussi en passant. En tout cas, quand nena lobaka, izana batu mosusu, soki nzamba pamboli bango, na mwambongo omona aolobaki no mbongo nanga oyo na kolia angonga mokote, ekozala malamu na partager angona baninga mosusu. Surtout bravo à vous, notre président Hans Luzolo. Et de l'autre côté, quand nenge ye moko mentionnaki ke projet oyo tango kaka yebisaki Poutine de l'écriture la patronne na Belvikandi. En tout cas, Belvikandi pe abimisa mbongo na ye po na kosunga ba projet na ye ya komemaka batu na poto. Grand merci à vous, la patronne na Belvikandi, Poutine de l'écriture. Moi si nzambe na système moko ya bien. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka la famille na système moko tokos, na système moko kitoko, na système moko ya bien, ba mapango ya koteka yango yo sombela bana na yo lupango. Ngana boy na nga lelo to lobi okufi toye matanga babando yebisa biso ke non ndenge eza boyo moni mama wana kufi bana na ye bazata kutu na bisika kovanda te, connaissant que olata ka ebele, connaissant que yo ba voyage kili, connaissant que yo olia kande kolia bande konanga ekozala pasi pe mawa boyebi ke eza na ba matanga mosusu mosusu tokendaka tango ba otuna bana ba parents na bino batikela bino nini omona bana mosusu ba oloba papa atikela biso kaka nini mbetu mama tikela biso ka ba maputa na yo wana tokoteka ngo combien pona osombela bana lupango bosoba ba mopango $350 ya pamba
oza na lupango na yo na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Kande to beta masolo ya papa na biso Vie Gaou, la famille kande na bando loba Nzambe atusha penza motema ya Anse Luzolo. Lelo oyo Anse Luzolo, président Anse Luzolo to benga ye président pour na respect. Président Anse Luzolo lelo na kimotema malamu na ye ayaki kosala keno asungi bandeko na biso ya ba congolais, asungi bandeko na biso ya ba comédien mosusu lelo baye kozwa ba visa na bango po bakende poto. À l'exemple de Yagabi, président Anse Luzolo avant kutu ya Yagabi ebima abandaki kobunda makasi pour que papa na biso Vie Gaou azwa penza visa na ye. Passeport ici ebima abundi mais eye kosala keno visa na ye eyaki kobima te. Eyaki kobima te bandeko nanga asali kanenge ezalaka ba effort na ye personnel parce que toyebi ke déjà na niveau o ba président Anse Luzolo bazalaka na mwa batu na bango oyo basungaka bango makasi soki aza na besoin o passeport a mutu tel mwa ba canal moko boye ya mbangu ekozwama. Siko ye pe kote na ye président Anse Luzolo ameki me eyaki kosala keno esimbaki te. Bomoni spectacle oyo bomonaki mama na biso le Ndaya akendaki, bomonaki Yagabi tumba akendaki, ezalaki spectacle oyo vie na biso Gaou yepe ifale azala kuna, mais malheureusement visa na ye ebimaki te. Yango yaki kosala keno moyen à voyager ezalaki te. Alors quand ndenge boyebi la famille ezo sala pasi penza ya makasi, ezo sala pasi vraiment na motema. Bino moko boyebi kaka tellement vie na biso Gaou azalaki tellement na esengo moko makasi keno ndenge eza boye nazo kende poto finalement na kende pe na pesa pe poto chance. Mais quand ndenge bino moko boyebi makambo nyonso ezalaka Nzambe eyaki kosala keno esimbi te. Jusqu'à présent quand ndenge toloba nanu visa na ye ebimi te. Baka oyo ezaka epa ya Vie Gaou te. Eza na bandeko ebele ya batu ba dépensa kutu bambongo ebele pona ba voyage kaka ndenge ezalaka awa voyage poto batu mosusu keno na kende Canada, mutu mosusu na kende soki wapi omoni mutu bambongo bimisi ya batu mosusu ba visa ebimi, mais peut-être ya ye ebimi te. Yango batu mosusu ba mituna ka ezalaka nini au juste, ezalaka nde batu baliaka biso mbongo to ezalaka ndenge nini bandeko nanga baka ezalaka mwa ebele ezana bandeko na biso mosusu eyaka kosala keno peut-être batu oyo il fallait ba faire voyager bino baza batu moko baza na bango sérieux baza ba miibi balie bino mbongo, mais eza peut-être na batu mosusu place boke peut-être na agence batu wana basungaka mais komi na tour na bino makambo ezo simba te wana esengaka prière penza makasi ndenge tobota manaka na ba famille bandeko eza na batu mosusu baza na bitumba moko pas possible na lobango kaka eza na bandeko mosusu baza na bitumba mosusu bitumba wana biso tomona kango te omona ngo te omona ka ba makambo nyonso batu ba meki na kote na bango esimbi me yayo ezo simba te. Zongela Nzambe kendo sambela ezalaka bongo ka ndenge tokoki koloba na kaya papa na biso Vie Gaou la famille totali kaka kaya ya mama na biso tumba makambo na ya visa eke mbangu babengi ye mbala moko pas même 1 mois pas même 2 mois visa na ye yaki kobima mbala moko na voyage ake tango ake pe kuna ka ndenge bino moko bolanda ba témoignage ya Yagabi ya makambo o ekomela ye. Donc makambo mosusu dans la vie ezalaka toujours bien kosambelaka. Soki moni ba makambo moko boye eza ya kokanga makangama ba makambo moko boye komi ko forcer ezalaka toujours et encore malamu mingi kotia kango na ba prière. La plupart ya bakata omona ka mibali ebele omona ta soki makambo ezo simba te omona mibali mosusu ba makambo ma prière wana ezalaka makambo basi. Makambo prière ezalaka makambo basi te. Na mibali na basi biso nyonso tozalaka na bitumba.
surtout pour na bande kwa mibali o nanu babali te ngana ko conseiller bino nanu soki obali te kozala malamu zala muto ba prière parce que na mokili ya lelo bande ko nanga ba réalité eza ebele eza na batu mosusu ba koya ko bundisa yo oyebi bango te bobota mana bango libumu moko te peut-être batu mosusu eza ka ndenge tolekaka na nzela amoni yo kaka olataki bien amonaka yo kaka na télévision ndenge ozwaka pona ye pona makanishi na ye eza te keno donc mutu oyo azana bambongo mutu oyo asimbaka bambongo et pourtant peut-être osimbaka na ata mbongo malunga te mosusu bilambo ozolata bakabelaka yo nde siko bango ki motema mabe kaka ekoti sans kotuna sans koyeba ye ki motema mabe kaka ekoti akomi kobundisa yo yango ezalaka toujours malamu mingi na kilelo oyo bamakambo nyonso ifo kosambela ozala mwasi ozala mobali ifo kaka kosambela yango na ekosenga pe bafani nyonso ya Yagaou de partout au bolandaka Etoile Ines TV. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Alors botika yete surtout na ba prière pour que visa na yepe ebima yepe aniata poto yepe apesa poto chance ekozala malamu mingi ekozala penza malamu mingi bandeko na ngai izana ba comédien na biso ebele lelo bakoli bazaka ba comédien. Donc les comédiens na bango esuka nango ka na Congo mona soki ba voyager ba kendaka nde Matadi soki ba voyager ba kendaka nde ba Lubumbashi mais ba poto wana ba kota yango te to mona lelo ba acteur ebele ya Nigeria bande konanga ebele lelo oyo bazala ka Amérique mabe ba kende Londres mabe ba kende ba France mabe mbongo nde mbongo bazo voyager ka kilikili mais soki otali ba comédien na biso o ba banda penza nzela moko na ba comédien wana to acteur wana ba nigérien bande konanga bo mona ke différence eza ya makasi ba nigérien basi ba évoluer mais bande kona biso ebele ata poto ya pamba nanu ba komate alors totia ye na ba prière bande konanga ekosunga ye mingi makasi toyebi ke moment oyo eza vraiment facilité surtout na côté na ye tala kaka bazo planifier que non il faut voyager ba faire voyager yo mais du coup visa na yo ebimite visa batu mosusu ekobima kaya yo nde ebimite bande konanga esalaka pasi onga moko na lobaka pasi penza pe mawa et osala pasi je suis sûre et certaine que ata na butu aoko kaka kolala te bwana otalela kaka visa ero na lingaki nazala nanga poto ero na lingaki na kindi nanga poto ero kutu na olia biloko a poto mais aekotala ka nyonso wana nanu akiete bandeko nanga esala aka pasi toyebi ke de l'autre côté za na batu mosusu déjà ka ndenge to mesana na biso koseka ba oseka ye parce que za ba congolais mosusu bango balingaka soki mutu akwei ba oseka mais za na batu mosusu pe bazalaka soki amoni mutu akwei esali ye pasi na motema tango osala yo pasi bongo yo pe kota na ba prière osunga ye na système moko ya kitoko la famille tango bolandaka ba vidéo na biso bobo sana pete ko salela ka biso ba partage et ko sala ka biso malamu mingi kande na lobaka tango ozoya ko sala commentaire na yo na nzela ya malamu soki oye kofinga biso ekosunga biso te mais soki oye ka ndenge ezalaka na ndenge moko ya bien oye kopesa biso conseil oye kozongisa biso na nzela ka ndenge biso tozongisaka pe batu mosusu na nzela ekozala malamu kofinga ko eza na batu mosusu bamesana na bango ka bifinga finga donc soki avandi ezaka kofinga esungaka mutu te Congolais congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu.
Voilà, opportunité yango oyo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.